breaking news, shalom, 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 shalom. Bonsoir, Nabanda Kunabino, tu komi na ngonga ya breaking news. Ngonga vraiment oyo tuyaka na basango ya mboka na biso komo na banda Kunabino. Na ebite boza ebele na kozela breaking news pe na kolandango. Vraiment, bonsoir. Alors, basango tozanango, ça chauffe à Brazzaville. L'opposition ya Brazzaville et bimisi lomoto libanda. Alors mon pepe oyo ebandaki na Kinshasa eke Brazza eko kende Kigali eko suka na Kampala. Alors tozo kamwa ke ba konzi ya Brazzaville ba kimisi basi na bana et bazo signaler biso ke Kofi Olomide abombisi ba génocidaire ba bomai ba congolais na banda kuna ye. Bota la bino moko l'ennemi ya Congo ezali batu oyo baza ko tia ba trouble na ndenge wana. Mais to senga na ba congolais à Brazzaville ya Denguez aza président na biso aza kulutu na biso avanda na biso bien to sila na ye na malembe eza masolo ba congolais na ba congolais eza loka masolo te o eza na Kinshasa masolo ya ba Rwandais na ba Congolais ou eza Congolo ya Denguez asala musala soki manda esili akende na kimia to bosana te ke azala président na biso asala na biso soki ngonge koki to kabwane na malembe to kosenga na opposition na Brazzaville ba kende na makambo na kimia na ndenga malamu. Mais félicitations na ndenge babimisi batu ebele libanda pona kolakisa ke démocratie ezo continuer. Alors vraie opposition ya mwana Brazzaville to moni ndenge babimisi lo moto to moni ne bazo travailler. Alors pourquoi opposition oyo ya Kinshasa ezo sala ba aventure ezo koka ko bengana ba Rwandais te ndenge bato ya Brazzaville bazo sala. Kinshasa ezo trembler, tension makasi na Kinshasa ndenge ba moni ete Brazzaville moto ezo pela parce que ceux qui moto esili na Brazzaville eko kota na Kinshasa. Alors basali nini eloko tozana ngo na komaki yango awa eloko nini bato ya Kinshasa basali liboso na Kinshasa bazo tremble pona nini le 13 octobre na butu 20 garde ya Kabila babomaki bango pe lisusu lobi na butu Zoé Kabila na Jeannette na Ruberwa ba raté kozala lynché na njili quartier 1. Alors eloko esalaki bongo ke basoda au 20 garde Kabila babomaki na Kanchati epesaki désordre Kabila azobanga azopaniquer yango bomonaki basalaki bouclage sous pour la deuxième fois Kanchati, c'est-à-dire que bato ba teni makasi si bakoti mboka bazo sikola na CC destination to objectif ezali Kabila dégage to kozoya ya mobimba to opération mwana mpoko kotelesi bandi. Donc tango ba lukaki tango ba utaki kingakati Zoé na Roberwa na Jeannette ba raté embuscade moko me calamité ba kozwama parce que lisano ya makaku balakisaka ye kosakana na nzete te. Alors boko ya na mboka batu te bovandi bobandi koboma bobotoli mboka bolobi bozala homme fort et pourtant eza mboka na bino te to timbeli bino. Alors tolobi ete na Kinshasa bazo trembler, frontière Congo-Zaïre fermée et bien gardée par des mercenaires de Kanambe. Il y a des Rwandais, des Tanzaniens et des Ukrainiens qui sont en train de protéger cette frontière parce que bayebi ete bana mai bakoko bimela kuna na se. Sorry. Alors ezali maomine ba terroristes génocidaires rwandais ont rendu les Congolais, hommes, femmes et enfants, les peuples les plus pauvres de la planète, alors que la RDC est un pays qui égorge les richesses du monde et un pays qui est placé, qui doit être parmi les premiers pays riches du monde. Mais pourquoi les Congolais sont pauvres? Bah, Rwandais, des cultivateurs et élévateurs, il y a Bangombe, alors sont devenus riches avec les minéraux du Congo. Cette histoire doit prendre fin. Tala ndenge bazolenga pe ezozala mawatu.
Aux États-Unis, les Congolais ont déposé une plainte contre Bill Clinton et sa femme Hillary Clinton, comme quoi ils sont les instigateurs du génocide au Congo. Bazo bengango en anglais mastermind Bill Clinton, the mastermind of the Holocaust in Congo, the mastermind, donc le maître, le créateur d'idées, celui qui est le constructeur de cette idée, il y a Holocauste. Alors, na niveau, il y a Poto, na Bruxelles, dans la correspondance, il y a attaché de presse, il y a IDPS, où Azope Sanga Masolo, le gouverneur Bruno Boula, Yango Azokoma Awa, Botanga Binomoko, gouverneur Bruno Boula, a commis. Alors, na Kotanga la Binongo, pourquoi Obama envoie-t-il son envoyé spécial Pereiro, son envoyé spécial au pays des Grands Lacs, en personne à Kikutanana, le président élu, M. Etienne Tshisekedi. L'envoyé spécial du président américain chez Etienne Tshisekedi, Wamulumba Bruxelles, les deux hommes ont changé sur la CENI, les dialogues, la situation sécuritaire instable à l'est du Congo. CENI, le président élu Etienne Tshisekedi a expliqué à l'envoyé spécial de Barack Obama, le sénateur Thomas Pierrello, que la démission de Malumalu, les flous qui entretiennent le gouvernement et la CENI sur le financement des élections, les décisions superfétatoires de la Cour constitutionnelle, promulgation et installation expectative des nouvelles provinces constituent un piège dangereux qui, si on ne s'y prend pas, si on n'y contrôle pas, ce piège réussira à légitimer purement et simplement les glissements contre lesquels tout le monde s'oppose, car la Constitution contre laquelle il y avait appelé le peuple à boycotter lors du référendum de 2005, dans un article 70e qui stipule que le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu, c'est-à-dire la CENI n'organise pas les élections dans les délais constitutionnels, ces régimes constitutionnellement resteraient en fonction au-delà de 20 décembre 2016. Embrouillant les pays, embourbant les pays dans une situation chaotique et ruinant son avenir et tout espoir d'un atterrissage en douceur au terme des élections que nous souhaitons être crédibles et équitables. Pour les dialogues, le président élu réitère sa position d'une tripartite, opposition, pouvoir, c'est-à-dire les dialogues sous la facilitation de la communauté internationale auprès de laquelle nous pourrions bénéficier d'une contribution logistique, financière et sécuritaire effective et efficace, propice à l'organisation de la présidentielle couplée des législatives dans le respect du délai constitutionnel, et le dialogue nous aidera à calmer les tensions tendues entre les protagonistes pour éviter un bain de sang comme furent les cas de 2006 et 2011, car les élections en démocratie doivent être des moments forts et incontournables dans le processus de réconciliation nationale et de réconciliation de notre pays. Sur la sécurité, le président élu, président Tshisekedi, déplore l'insécurité et condamne l'incapacité de Kinshasa de ne pas avoir volontairement mis en place une armée nationale républicaine et disciplinée, dotée d'une capacité de défense active et réactive capable d'assurer la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Telle est la cause qui rendit notre armée fragmentée et très faible. C'est ainsi que l'UDPS prône pour la sécurisation du processus électoral par la MONUSCO, c'est-à-dire elle est partisan pour le renforcement du mandat de la MONUSCO pour les fins électorales. Le président élu a conclu qu'il est impérieux qu'un dialogue pour l'élaboration d'un calendrier électoral réalise consensuel qui tient mordicus au respect des délais constitutionnels pour en trouver un budget finançable. L'organisation d'un processus électoral crédible et équitable dans un climat
épaisé par le transfert pacifique du pouvoir dans le respect de l'expression de notre peuple. Seul le dialogue politique peut éviter les glissements en cours quand favorisé par les tripartites de la dynamique et de l'opposition CENI de Malumalu assoiffé du glissement du pouvoir MP de majorité présidentielle. Seulement les élections crédibles et équitables peuvent nous permettre à consolider la démocratie, et renforcer l'unité nationale. Seul l'octogénaire Tshisekedi et les siens qui se soucient des Congo depuis plus de 3 décennies, seule la Ligue libère, Tenobo IDPS 24, Tshisekedi président. Et les alliés, vraiment, vous avez message outil par gouverneur Boula, ou azali liaison nanga IDPS nanga, parce que monique na loba makambo ebele ya bien, pe ya malamu, batiaki a pesanga ba information o outil par bango, ole na zwaka côté mususu. Alors, ngai comme na sala ba critique, nazali d'accord te na masolo ndenge zoleka, parce que IDPS relancer le sous dossier nango ya okende na ba na dialogue, parce que représentant il y a Barack Obama dans le pays des Grands Lacs à qui comme on est personnellement à Bruxelles, parce qu'il y a un challenger donc yende baibaki victoire yende baibaki élection azana poids et belé, parce que tu le lot yende za président élu, mais président Tshisekedi azali moko ya ba docteur en droit a dit bien que mboka na biso sous l'occupation, a dit bien que Kabila a armé jusqu'aux dents, Kabila azoninga atika na pouvoir coûte que coûte akitsama kila me yatika la président. Alors mutu ndenge wana o ya bomi o azana ba mercenaires azokotsa ba armée ebele toko dialoguer na ndenge ni, puisque azape mutu a respectaka parole te. Alors biloko wana il faut batailler des pes ba yebisa biso pourquoi bazo tenir na dialogue pour na monia balobi ete soki dialogue salamité kimia kozala te. Maintenant ko sabino te dialogue ou pas dialogue, soki to bengani Kabila te na soulèvement populaire kimia kozala te na Congo, parce que binomo bozomona na ba frontière na biso mboka ezokende koboma ba congolais na makala prison, ba congolais batonda kuna na mboka na biso moko. Donc ezali mawa mingi makambo ezo kosalama. Tala na Brazzaville bakati internet bakati ba text message ekatani na Brazzaville balandi kaka makambo esalama na Kinshasa. Alors mo pepe ya changement ekokoma tina Kigali tina Kampala bolinga te mo pepe ya changement ekoti. Donc tozana kokamwa ndenge nini IDPS ezondima kokende ko dialoguer na mutu oyo abomi ba congolais, mutu aza très oyo babengi azali bongo le diable en personne. Kabila, un imposteur génocidaire rwandais qui a massacré plus de 20 millions de Congolais et a volé 17 milliards aux Congolais, mais cet ancien taximène et vendeur de cabri, communément appelé Kamundele, a le malheur de se faire déposséder de toute sa fortune volée au Congo parce qu'il a des mandats de crimes contre l'humanité. Kabila Oyo a bomi plus de 20 millions de Congolais, pe ayibi na Congo plus de 17 milliards de dollars, ye mutayaki na babota mbula, azana malere bako freeze mbongo na eto bako botole mbongo wana, parce que azana ba mandat ya d'arrêt international pour na ba crime contre l'humanité, génocide, enrôlement des enfants mineurs, ba crime contre le vente d'uranium aux terroristes et aux extrémistes. Alors, l'administration Obama met l'accent principalement sur la promotion des valeurs démocratiques et de constater qu'il s'agit d'un sujet qui est rarement fait, qui est rarement fait mention hors du continent africain. Donc, administration Obama azolinga asala nyonso tout pe so kelelo na Twitter ya nini ya ambassade des États-Unis au moins ba communauté Congo ezolinga kokota na phase nango ya kosala passation à pouvoir na kimia. Donc ba américain bazolinga na Congo passation à pouvoir esala na kimia, mais passation à pouvoir esala na kimia bosala nango na nani, parce que Kabila aza terroriste, c'était un maudit, un assassin, un extraterrestre, aza mutu oyo aza sans pitié,
alingi koyoka lisusu te, c'est-à-dire aza robot oyo akomi déboulonné, robot oyo aza déboulonné babomaka ye parce que akomi danger public. Alors tomoni ke administration Obama ezosala nyonso tu mpo kimia ekota passation esalama, mais Kabila alingi ezala bongo te. Yango wana ezosenga kaka soulèvement populaire po esalama. Lo tozokamwa ke IDPS azolinga kokende lisusu dialogue, korelancer dialogue, et pourtant solution eza simple, soulèvement populaire. Kabila na délégation na ba Rwandais ba okena kimia pe to récupérer mboka na biso sans problème. Ce qui Burkina Faso a réussi rango, Brazzaville a réussi rango, biso pe to réussi rango. Moni bien que Kabila Tshisekedi alobiete opposition dynamique ezali opposition mo corrompu o ezo travailler te pour na ba Congolais, mais ezo travailler pour na ko aider PPRD na missionnaire nango o to bengi na komba Vital Kanyagizengi. Voyez bien, bien, à ce sujet, Rwandais à travers pour Kabila, Koma, premier livre, pourquoi j'ai choisi Kabila? J'ai choisi Kabila pour naïe parce que Kabila est un génocidaire, à Bomatalate, à Ibi, à côté corruption, pe azali ko pe sa nationalité congolaise na ba Rwandais, nanko pe ko nyoko la ba Congolais, ko boma, ko botola, ba mabele na biso, Rwanda lelo a commis premier exportateur à coltan, et pourtant na Rwanda bazatana likasa ya coltante ou bien libanga ya coltante. Allez-y comprendre. Donc ezali mawa mingi na makambo o ifuto telemelango. Kabila représente à lui seul un spécimen des maux dont souffre l'Afrique, a déclaré Richard Minista, un journaliste français, a dit que Kabila azali spécimen ya maux oyo sorry, ils ont souffert l'Afrique. C'est-à-dire, Kabila Zali malade, Kabila c'est un problème. Et problème, wana, il y a Batloko, Kabila, ils ont bébé Afrique. Wana, journaliste, il a tué Mouzé Kabila, son père adoptif. Il a sous son contrôle des concessions pétrolières et à la haute main sur les concessions minières jugées les plus riches du monde. Donc, journaliste Oyo Richard militaire a commis Kabila azali mon oyo faire souffrir l'Afrique. Kabila azali sujet rwandais Kadogo. Papa na oyo abokola ye Mouzé Kabila. Oyo abokola ye Kabila bomaye a s'autoproclamant président pe azali bongo na contrôle ya ba pétrole nyonso ya Congo et azali bongo na ba concession minière. Kabila a jugé pour le moment l'homme le plus riche du monde. Le journaliste Richard Minita poursuit que Kabila a érigé la kleptocratie en une affaire familiale. Son frère Souleyman Kabila a détourné plus de 300 millions de trésors publics. Jeannette, sa tante, qui se fait passer pour sa jumelle, et Zoé, tous des députés nationaux, possèdent une société qui détient le monopole de tous les imprimés du gouvernement congolais. Nazolo bango ko na lingala poto se comprendre. Sorry. Journaliste o asali banquette so boke na mir ya Front pour la libération totale du Congo ou eza na Facebook na Didier Forme bomonango. Bomona dossier bomeza kuna balobi ete Kabila eza banquette de journaliste mtasali aza mundele un français asali alobi Kabila a érigé la kleptocratie. Kleptomane eza mutoyo kokosa na koyiba nescroquerie eza lokola ba genre ba kwata koraman ba kleptomane azana mbongo alingaka koyiba do ba kleptomane eza batoyo baza na lokuta na koyiba escroc oyo a 5 au carré. Alors asali yango na cadre ya famille ndeko ne moko boyebaka komonete Souleyman Kabila azana ndeko musu Souleyman Kabila boyebaka José Zoé na Jeannette mazana ndeko musu komone Souleyman Kabila a détourné plus de 300 millions na trésor public ya Congo. Jeannette aza tante Kabila mais alekaka lokola jumelle na ye bango na Zoé ndeko na ye bango nyonso bazana ba société baza ba député national bazana ba société oyo eza na monopole ya ko imprimer makambo nyonso to eleka na gouvernement. Le cas notamment des nouveaux passeports biométriques. Nouveau passeport biométrique eza kope ya Zoé na ndeko na ye na tata mwasi na ye. Bango bato bazwa kope wana ya kopesa bino ba congolais ba passeport
yango moni basala ba passeport wana bazopesa ngo na ba Rwandais ndenge balingi. Baye balobi susu Kabila veut se maintenir au pouvoir au-delà de 2016 et tente d'instaurer une présidence à vie et il veut régner en faisant la paix. C'est-à-dire, Kabila a tenté karaté atika dans le pouvoir pour na libéla, mais a tenté pe atia trouble à Bomaka et puis atika la présidence en vie. Alors Obama lui a rendu, Obama lui a répondu par son envoyé Ruiz Fengon, pas des hommes forts en Afrique, mais nous voulons des institutions fortes. Donc, cri wana, message wana, passage wana, eza Kabila, azalaki, eza Obama mutazo boakele alobi, nous voulons pas des hommes forts pour amoni que Kabila azana ba arme, Kabila azana makambe belé, mais azolingasko a gouverné par la force et par la paix pour na robomaka. Yango alobi na Congo to wana posa ba homme forte, mais to wana posa ba institution fort. Yango moni atindi représentant na ye moko akelo mona na Tshisekedi pour na koluka ko kata likambo, mais atindi déjà 300 militaires na Cameroun. Pourquoi pas ba militaires wana ba ko kende ba déloger par force na Kinshasa? Azo ni de ko kende na dialogue te parce que a respecter dialogue te. Dans les cas contraires, les États-Unis et l'Union européenne vont lui infliger des sanctions au niveau de ses avoirs. Donc Kabila, Obama na communauté internationale, bazo tient en pression, il y a ko sale bongo, ko kangambongo ne ko frise bongo na ye, ko kangaba voir na ye, mais que faire si un pays est occupé, infiltré jusqu'au sommet de l'État? Mais tout ça la nini soki mboka, ils a infiltré tina sommet de l'État. Et loko kaka moko ekotikola Congo ezali soulèvement populaire. Mindele basali spot na ba YouTube na ba bozo monango les minéraux du Congo, un scandale qui nous touche à tous. Donc Nzambe ya Kimbangu, Nzambe ya Lumumba a commis déjà ko toucher Mindele, bango mo basali spot balobi scandale oyo sur les minéraux à Congo et comme scandale oyo ezo toucher monde entier pour monde entier sale la faune. Monde entier et ça la ka courant dinga parce que na ngunga oyo ba utro même courant inga ba pesa na Rwanda oyo tozo teke l'Afrique du Sud mbongo zo ke na Rwanda. Vidéo mususu ebimi le Congo c'est le deuxième Rwanda. Ba français na journal télévisé na bango ya 20h balobi ete Congo ezali deuxième Rwanda. Alors association internationale du Congo nde ba kolo Congo. Tango Léopold II a Zoa Komaki représentant ya Mindele parce que Congo bamboka mususu ba pays mususu ba Cameroun ba Brazzaville ezali ba communauté ba territoire française neti Cameroun eza allemand na ba français surtout que na Nigeria eza ba anglais mais na Congo ezali bien na bango bien likopa na bango surtout basalaki groupe bango ba benga association internationale du Congo. Bango nde bakolo Congo o babimisa mbongo wana po ba tiango na Congo. Alors bakolo Congo ezaki mukonzi nango représentant na to gérant ezaki roi Léopold II. Donc Congo ezalaka bien privé, il y a ba mercenaires nyonso au monde, ba bandits nyonso au monde, ba satanistes nyonso au monde. Congo ezalaka bien na bango. Eza ya ba anglais te ba américain te, eza bien privé na bango moko. Donc il faut poto libérer mboka. Il faut to deal la bango. Parce que tu l'as dit documentaire sur TV5, balakisi même contrat au signé na ba autochtone, ba papa na biso na ba Congo tango ezaki na Congo, tango ezaki na Royaume Congo, ba signé ça bango mikanda ke bato mwindo ba pesa mindele territoire wana. Tu éviter sur quelle base ba pesa bango territoire wana, mais le lombo kana biso ezali ndenge wana. Alors il faut to solo na ba kolo Congo. Lisusu il faut renégocier na bato oyo pour Rwanda na Uganda ba zali na bango ba sous-traitant sengeli to suki sa bango ba bima na COP oyo Staley azalaka travailleur ya Léopold II oyo azalaki représentant ya association internationale du Congo pour bango ne bakolo Congo. Donc ezali mawami Afrique centrale et puis bango bakolo Congo bazali kwa na devise na bango ke na Afrique centrale l'esclavagisme est une institution domestique. C'est-à-dire bakolo Congo l'air baye ko envahi Congo ba botoli Congo ba komisi yango bien na bango
balobi banda kala banda bokoko na biso esclavagisme eza institution domestique na Congo. Allez-y comprendre. Donc eza biloko oyo esalami na Congo. Pourquoi Obama envoie-t-il son envoyé rencontrer Tshisekedi à Bruxelles? N'a pas si Niniwana, raison, tout et tout. Plus de 30 000 déplacés de guerre au sud et à l'est des territoires d'Irumu accèdent difficilement à la nourriture. C'est un génocide organisé par Kabila. Ituri, plus de 200 à 400 morts congolais tous les week-ends, et on signale plus de 130 000 Congolais réfugiés chez eux, sacrifiés, ils meurent de la famine. Donc, bazo signalé que plus de 130 000 Congolais baza ba réfugiés na mboka na bango moko, bazo benga ba déplacés, mais batwana baza na pasi biloko kolie ezate bakomi kokufa na nzala moko moko, do ezali nenga génocide. Bamso ba kokufa na nzala, bamso ba kokufa na maladie, bamso ba koboma bango, bamso na prison, bamso na poison, bamso ba komela ba masanga o eza na ba poison na kati, to komela ba kisi o eza périmé. C'est comme ça bazo ça la génocide pour exterminer une population ou une ethnie. Dans les cas où toujours exterminer les Congolais. Alors, on signale plus de 130 000 Congolais réfugiés chez eux, sacrifiés et morts de faim. Mais c'est Claude Malibobo, responsable de la FAO Ituri, indique que les déplacés sont localisés sur l'axe Goro, Boga et Komanda Luna. Les populations locales sont contraints d'abandonner leurs maisons, leur culture et leurs champs suite à l'insécurité organisée par Kabila, qui envoie ses cousins de Rwandais pour massacrer des Congolais qui sont dans leurs champs, dans leurs maisons. Alors, ezali makambo ezoli na Congo pour être tous la libération, pour être tout si sa makambo ezali dialogue te ndenge bataille de pes ba uti biso, mais ali soulèvement populaire. Tout le monde a Brazzaville, balobi ba homme fort à Brazzaville, ba kimisi basi, ba kimisi ba famille kaka na Kinshasa, pe ba yebisi biso ke mutu oaza ennemi ba Congolais, oaza Congolais de mère, de père azali Sierra Leone, de abombisi ba famille belé, pe bino bozoka musique na ye amibengisi 13e apôtre oyo ezali bongo Lucifer le diable na Congo. Alors Moutandengwana va continuer à soutenir comment? Parce qu'il y a Kendaka Rwanda, à la politique d'accompagnement. Et ça y est, mon côté, Wera, Jibé, Fali, Touana, surtout, la politique d'accompagnement. Je crois que Bolanda, Mama Bena, lobby, à Epsagibino, que musique à Congo et joue un rôle monnaie na table ronde. Mais il va inviter à Kabasele na African Jazz pour te baya ko gagner population, pour te baya ko gagner ba politiciens. Mais batouana conscience c'est ça là, ba composa banzembo lokola indépendance tchatcha table ronde et kamusa mindele babi mais batoyo ndenge ni ba beti politique, c'est à dire congolais ce conscience c'est ça là abundela mboka toujours senga na congolais conscience ni ça là pour abundela mboka. Nécrologie bana lemba nyonso bana tokola na bango na kamucha na lemba 9 to na lemba 9 to ba bengo Paris 9. Alors toza na sango ya mawa odombile aza kolela mama na ye odombile azaka na Londres na Romfort, aza kolela mama na ye Sophie, mama Sophie mama moko bolamu, mama azali koyamba biso kitoko, mama azaki gentil na biso nyonso na bana quartier, mama uti kotika biso odon na famille. En tout cas mes très sincères condoléances, ba bienvenue bino tout to pesi bino condoléances toza na souci à kolela mama oyo atiki biso, mama Sophie rest in peace. Alors odon courage na yebi ke mona mama kala proverbe azana Manchester na souhaito vraiment ba mes condoléances na famille mobimba nzamba peso makasi na yebi ke kobungisa mama ezaka pasi mingi, mais mama tokotikala kale na motema parce que mama azaki boboto na quartier, azaki koyamba biso malamu na kamucha ba oyo bayebi pa bodo na kamucha bana lemba bayebi. En tout cas odombile nos sincères condoléances les plus attristées. Alors toloba qui était samedi oyo na Manchester ezali conférence monene sur le
démon de mari de nuit, parce que démon à mari de nuit amemaka bongo oyo tobengi esprit ya célibat pe amemaka lisusu esprit ya amema esprit ya célibat. Et puis il faut convaincre mari de nuit. Mari de nuit amemaka esprit ya célibat pe amemaka esprit ya impudicité pe ya kokabola mingi. Omona mutu aza marié mais alinga ressentir mobali nete biso bato teaka na ba social media bato babenga biso belé o pasteur ngai mobali na ngai na koka osipote sute oka pasteur ngai soki na lali na mbetu na tindika mobali na ngai kwa na mbele na linga ressentir na mbetu te, tout simplement parce que mari de nuit l'air ayaka kokota ayaka na biloko wana ressentir sous mobali te ekotindika yo linga sous mobali te oboya libala ekotindika yo oboma meme libala obengelaka mobali mbila mosusu abengi ngai abi pasteur ngai na problème mwasi ngamu na ngai na mboko oyo mais mwasi tosi tokabwana alinga ngai sute tovanda na ndako moko akoma kutu na mobali ne na Paris. Donc bato tout na quartier bayebi ke tozala ndako moko mais yako biso mibale toyebi malibala esila biso na meki kopusa pembeni na obengela ngai mbila tovanda ka bongo bato bayeba te mais abimaka na yo mona 2 semaines akepa copain na ye na France bazaka na Angleterre. Au moins niveau à mari de nuit ndenge ezotindika alors bato bakosouffrir eza bana ekokotindika bato babunda ekotindika bato bakufa ekotindika bato ofunda moninga ekokotindika okosela moninga makambo polisi akanga ye. Alors biloko wana eza na ba famille na biso na ba culture na biso. Alors tozali bongo na mama Grace Kalanga oyo azalaka bongo kosalela démon nzambe akendeki kolibere ye akoya kopesa biso témoignage pe tokolobela sur comment convaincre esprit ya célibat pe comment convaincre esprit ya mari de nuit pe femme de nuit o bato ebele baza nango bazokoka koloba te bamisusu omona okoma na yo koluka mibali na Facebook mobali ozali na ndako olinga kosentir ye te so omoni foto ya mobali ya bato okomi koshate ekotinda oti okangi foto bolumbu otindi oza na esprit ya mari de nuit moto ozotindi bongo mosusu omona moto akoma kosala bamasturbation babiloko wana nyonso tu ezali esprit ya mari de nuit moto ezotinda obongo ndeko na ngai esprit ya mari de nuit etindaka moto amiboma oyo etindaka moto amitia singa ou bien etindaka moto amibwaka na fenêtre ya 4e 5e étage yoko ndeko te. Donc breaking news ya lelo tozongeli ezalaki bongo makambo ezoleka na Brazza moto epeli moto vraiment epeli pe Kinshasa ezotremble pe na butu ya le 13 na le 14 babomaki 20 garde corps ya Kabila na Kanchach pe chaque butu bazoboma garde corps ba Rwanda Kabila eza koyinda e indeli breaking news.